Mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai tokutani ndenge na mesana kokutana biso na bino pamba te ezali kaka musala bino bopesa biso nzela toyebana yango ya kolukelaka bino ba information soki likambo ya li kotambolaka na nzela koimaginaka biloko koimaginaka makambu wana toboya tolobake tokende nanu kosala makambu susu pamba te soki eza kaka mutu avant ya inventer makambo eza problème mingi bandeko na ngai soki likambo ekosalema na kisasa tolukaka tozwela bino ba information pamba te eza musala nalobela kibino tension na FPI naebisa kibino ndenge nini ba retrograde batu kuna ndenge koinda naebisa kabino pe cérémonie moko elekaka na départ ya mwana mboka ADG Mbengele. Tout a été changé. Bakive ba longola mabe, batapi ba longola mabe, ezako longola bokoko so ki Mbengele to éviter pendant que les deux sont de la même famille politique, muto opposition pe na kati wana azate. Quelque temps après bande konangai to eke za ya koin. Chasse aux sorciers bando ki baza banani. Jean Calvin Mbote. Mbote ndeko désert. Oza madame. Madame. Na plateau tokomi wapi première question lobi toyoki ke okei kofunda mwana mboka Kitebi likambo nini boweli na ye na fundi mwana mboka Patrice Kitebi po akoselinga makambo na fundi ye pona faux et usage de faux asalelinga rapport ya mabe ya lokuta o ngai na yebite nde pourquoi moni na fundiye pour justice et mekakotala et lobetu ne langai atindaki nga na commission de discipline que pourquoi osali recours na makambo na ya grade atindi nga na commission namona ka boy na bureau na ngai bapesi ngai invitation yaka na commission nakei na commission nakoma na commission président en commission ezali directeur motoire alobi nanga na fanda en face na zelena ba discuter entre bango moko ba discuter sima babengi ngai balobi non zonga nan parce que yana ba formalité mike ezali il semblerait que mokando ya salaki commission de discipline ayebi biloko angote au lieu ya ba agent mi balena rapporteur na compte employeur ya chaki misatu na employeur basali 4 ba constater que ezali irrégulier ngai na constater te ponga na kotite ba bisinga na fanda libanda batindeli ye document bazongisi document wana bache ba encre correcteur ndi balobi me décision ya musala oyo bikaka yo moko ndeko désert moto musala ko yo ko ndenge zana ba irrégularité balobi te il faut totinda jour mosos kendo fanda nakei na fandi le 22 na zui lisusu invitation eye yaka na commission nakei na komi na commission nakuti bango lisusu en pleine discussion na ba syndicat bazo discuter à la fin baye ko benganga kota na koti ya kendo fanda tomoni que dossier na yo eza presque vide eza dossier à traiter na flagrance ndenge déjà l'obité photo laksaye photo laksa DG tosali PV yango tozokendo yebise batindelo nanu demande d'explication ndenge convention na biso esengi toyeba bazo reprocher yo nini kosala recours à grade na yo eza droit na yo na commission biso toyebite toko tuna yo nini toko auditionner yo nini esengeli okendo fanda batindelo yo demande d'explication tokobenga yo koya kaka napesi bango merci nakei mais le 15 awa nazali surpris na mona bayelinga yi lettre ya licenciement eloko ezot piqué ngai ndeko désert bakomi ke nasali manœuvre pona empêcher audition nde nakei mbangu na moni bandeko bazaki na commission nazofunda bino bozolo bananga zela cependant bobando préparer loko mususu c'est comme ça que babimisi PV papa PV na biso yango wana
tosalaki na ba syndicat ya entreprise PV yango oyo napesi yo nde bapesi nga PV DG asali makambo na ndenge na ye rapport oyo ya bengani yo nango esika azwi yango toyebi te. Voilà ndeko Eliezer nazotuna intention wana DG akosela nga makambo rapport elobi eloko mosusu ya alobi eloko mosusu et puis bato ya INTC basyndicat bango pe babimisi mukanda tala copie accusé de réception ya bato ya FPI tokomeli bango ke a respecté biloko tolobi na PV na rapport oyo tosali ya ke asala yo demande d'explication ya ke abongisa ba irrégularité tobenga agent na commission ordinaire soki azwi décision contraire ça ne nous engage pas. Donc mikanda mibale wana elakisi ke DG aza na intention mosusu oyo yake anuire vie na ngai nde asali biloko wana akoseli ngai akoseli nga parce que ayebi naza agent fondé de pouvoir ngai kaka décision en conseil d'administration nde elongola ngai yete nde akosi rapport ya lokuta na niveau na ye. Mais na niveau na ye Jean Calvin na lingi na yeba Kitebi azali agir en tant qu'individu. Kitebi azo poser bat na ye en tant que mandataire, en tant que mutu batie na isika wana responsable ya FPI. Ozomona te que déjà au procès na yo, démarche na yo sur action na yo et kozala bien te pambate au lieu au funda employeur na yo o azali FPI yo ke ko funda individu Patrice Kitebi o azwi ba décision en nom ya FPI. Ndeko Eliezer tozali kosala misala l'État. Mibeko ya l'État tozali kosala moto na moto zana ba mibeko ya ko respecter. Soko zo respecter mibeko na ndengo entreprise. Ozana yo entreprise nde ezali engagé. Omoni na décision na ye ya ke licenciement. Na attaquer na mte. Mais intention oyo ya ke le conseil d'administration eza organe ya entreprise. Bango nde bazana compétence ya coauditionner nga yete. Mais azozwa rapport ya lokuta azotia na place oyo organe compétent esali. Ça c'est intentionnel, ça c'est individuel, ça c'est pénal. Et tout ça la misala l'État yeba soko violé wan etali yo. Il y a pas longtemps, balobi non agent moko abimisi certificat. Directement bamemi na parquet ezali l'histoire ya individu. Bien que bake vérifier ezaki nango pe biloko alokuta. Agent wana zali akite ya parquet. To éviter ici ka bakosuka. Donc ozo comprendre que ezali affaire ye moko. Notre FPI etindi ete kosela Jean Calvin makambote. Non mais Jean Calvin. D'abord démarche, moi je pensais peut-être que qu'il n'y a pas de négociation, pambate yo yebi na mboka o justice na biso ndenge tambolaka. Ozana lo meya ndenge moko na kite bité. Ozana poids politique moko te ndenge moko na kite bité. Ozana bandre kite bazalaki ministre de finance na mboka oyo. Donc la plupart ya ba magistrat ba oba kozala na ba dossier wana ba yebi qui est kite bi dans ce pays. Donc en allant en justice, eza ndoto ya baba ou bien okeka komeka nzoto pamba. Eliezer na meki na keye komeka nzoto te. Oyebi tozali na mboko oyo, mboko na biso oyo. Ezali mboka mibeko. Ndeko Eliezer na yebisi yo que il faut que vous ayez confiance na justice na biso. Moi j'ai confiance na justice congolaise. Justice na biso izo sala musala nango. Justice na biso j'ai confiance, quel que soit ba titre na yo, à quel que soit mbongo za nango. Nous avons des magistrats qui ont la personnalité. Oye sengi que soki o sali mibeko po nazana mbongo, po nazana ba parapluie, po nazana ba nanya o sala ba trafic d'influence, o komi retrouver. Ba oyi nyonso batondi na makala wana. Bazana ba parapluie te. Si bazana ba parapluie, ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Pourquoi? Parce que moi j'ai confiance na kei na déposer plainte comme tout Congolais. Mais je suis surpris na ye na kuti batie numéro RMP vie gravité ya affaire vie gravité ba préjudice à cause ngai alungulinga musala na ba intention na ye. J'ai trouvé que nous partageons la même peine avec les magistrats de ce pays. Nous partageons la même peine
na bato bazo diriger mboka na domaine la justice. APC numéro RMP. Ce qui déjà dossier est dans le registre du ministère public. Il y a que c'est un dossier pénal au Matao Kita, même après des années. Il faut qu'il y ait un ici. Soit ils allaient classer sans suite, ils allaient établir, soit ils allaient établir, ils au tribunal pour être condamnés. Donc j'ai confiance à la justice et je sais que la justice doit faire son travail. Je sais, trafic d'influence c'est ça là. Non, mais l'acte m'ont posé. Oui, bien dans les airs. Oui, acte à Sony. Acte à Sony parce que l'usage de faux commis par un haut fonctionnaire de l'État, suspension de fonction. D'ailleurs, pendant même que le dossier est en cours, il y a une phase à la moto déjà suspendue. Donc, je vous dis que j'ai confiance à la justice. La justice congolaise doit faire son travail. Parce que les faits, ils ont établi. Voilà, les faits, ils ont établi, mais aux autres qui sont contre-courant, tout le monde a bandé qu'on a vu sur la presse, va publier quelque chose. Il y a beaucoup de sakité. Il y a des qui sont nini, azali kolité contre pléthore, na FPI, ndenge azali kolité contre grade kakaboye, zuyo, pompeyo grade, parce que ne konayo azala ki wana, ainsi de suite. Pendant qu'on le loue, yo, ok, na ya en justice. Par rapport à l'article wana, oye bimaki na ba journaux, to lingi ko la publicité à ba journaux te, yo zo lo banini donc. Et la corruption de kité ba pesa ki na ba collègue na journaliste ou bien et la méritocratie quand même. Nazo funda ndeko kitebi à répondre ba erreur à sali. Ngai pe natangi ezali journal potentiel. Oyo, el motazo kende po publier biloko. C'est son droit. Accueillir à publier, à lobby, à sali biloko wana pour rendre justice, à sali biloko wana pour privilégier la méritocratie, il faut toi mériter bagrade, et puis décision wana, et ça qui prise dans un atelier. Mais ndeko les airs, nazo banda na troisième point, na comprendre l'article wana biloko misato, que alinga sa lakisa ke yena justice na FPI. Alinga lakisa ke yena batu compétent. Yenda alinga sala na baoy baza compétent na monta mérité grade na ye. A lobby décision ils a qui prise na atelier ya ba directeur ndeko elezer. Musala ba grade les droits acquis ils allaient protégés par la constitution l'article 36. Ils allaient protégés par code du travail congolais, c'est une loi. Il faut savoir les conséquences quand vous violez une loi, quand vous violez la constitution. L'entreprise est allée dans la convention collective où ils allaient corriger le rapport entre employeur et employé. Mais qui te à la qui est à ta disposition, mon côté épicier, ma coquille, il y a qu'on rabattre ma grade. De quoi les airs, ceux qui le lot, mon kozambo kalingi que non, tout ça la makambu mususu, mota to ebando sala maboy na mboka où ils allaient dans la constitution te. Ako décider quelque part na ya telemi afandi boy akozonga namu soit azongi na référendum babongisi nde aye kosala soit azongi na parlement ebongisi to ba décider ki photo zalana to bando kende ba élection à un tour. Pourquoi mokonzi mboka décider ki moko te? Mokonzi mboka s'est référé, il s'est référé na ba élus du peuple. Les élus ont décidé. Document écrit batunion sous adopté. Alors, mais hier, azali ko décider sur base d'un atelier. Oso comprendre le niveau, il y a un mandataire tozali na bango. Est-ce qu'un atelier d'état de lieu convoqué par toi peut violer la constitution, peut violer le code du travail, peut violer la convention collective? C'est ici que nous allons voir niveau ya ministre ya travail pour azali saisir officiellement. C'est ici que nous allons voir ministre ya industrie Montazo Lande la Mibeko ndenge zo sala manakati ya FPI. Nde ya watokomona parce que je ne suis pas venu défendre bani bakisi bagrade bana, mais moi aussi c'est le soubassement, c'est parce que il avait commencé à me menacer bazo kitsanga grade. Point wana ezali violation, ezali soni na mboka, ezali soni na niveau na ye. À éviter que pour modifier la loi, il faut qu'aucune disposition ne donne pouvoir
aux organes statutaires du FPI pour rétrograder moto. Les grades, c'est un acquis. De que les airs, agent Nina qui n'a aussi un grade boy. Ça relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité. Yomoko dobi biloko na ibande. Naba kivu ba changer. Naba nin. Oyoki intention ya moto. Donc, il peut même toucher le domaine où on ne peut pas toucher. Or, nous parlons de la continuité du service de l'État. Oui, mais Ezali Sony, Sony Makasi, je l'ai na koma. Alobi na likambo anani ya justice. Que décision en sali pour justice ezali. Ndeko Kitebi nazali na ba preuve na ba matricule nyonso. Engagé bato engagé à déborder tina ba grade à directeur. Depuis que FPI batika ko engagé na grade ya directeur te. Yo tanga déjà musala oyebi yango wapi. Parce qu'il faut tanga neti bato nyonso. Engagé bato na ba directeur. Il y a pléthore. Siko nakati ya pléthore il y a bakisi lisusu ba. Aliena non soki 90 wana ezali chiffre bande ba collègue na eli boso ba engagé dans 5 ans. Lui c'est dans une année. Ezali Sony soki to analyser biloko yo na batu nyonso ba cautionner ezali Sony parce que lelo aux engagés batu ba grade à directeur batu fondé de pouvoir ba yebi eloko FPI ata moko te batu wana bango nde justice mais ba oyo basali ba 6 ans nde ba wana bazana injustice. Mon frère, vous imaginez à évoquer l'Oka Koloba. Donc, côté à justice, hein, il se moque des autorités. Parce que l'autorité, nous devons comprendre que quand vous engagez quelqu'un aujourd'hui, il n'a pas encore de réalité, même si tu étais dans une autre entreprise. Mais pour y il faut l'accès. Un directeur full, aucun de l'accès. Conséquence, les autres ont un cabinet extérieur. FPI, Moussa les Athées, Bazu cabinet. Puis na ba contrôle oyo nga nazali expert bazui cabinet muchangole ba oti lumbashi siko ko sala contrôle bato atondisi bayebi musala te wana na holoba na méritocratie à lobby ba o grade ya pesi nde ba mériter nde ko lezer yebi sangai nazana ba bulletin de cotation na nga nyonso oyo awa ezaka ba très bien première année ba côté ngai excellent 5 années mususu très bien. Mibeko ya entreprise et lobby soki motasali excellent mibale ba pesi grade mususu. Menga nazali excellent na 5 très bon. Batia ko pesa ngai grade te. Vous comprendre que alinga sali ra distraire ba autorité. Na bayoko ozwalelo ba pesinga grade ozobe grade wana eza conforme te par rapport à quoi babenga kinga na comité ya ba administrateur na expliquer bango ndio moni komo nanga na ba oyo bazo retrograder kombo ezate nde ayoko changer non il faut ka to benga na ye ndio moni a inventé biloko parce que na deuxièmement na do l'accès yo ndenge ngai na zui grade azolo non méritocratie c'est ba grade non mérité nazo bakananga po iza nazo ba bela dossier nangai ba engagé nga na mbujimai na kuti na mbujimai FPI après 20 ou 22 ans bato ba contribuer ba yebité bazo futa nini omoni boulangerie monene bo afta 10 000 francs chaque mois na fandi na bureau motayo ko futa tulaki na mois de février 2012 ayo ko futa ti 2000 mois de mai 2012. Mais oui, papa, ozo futa po na nini parce que toyebi nano eloko tekite. Alobi te ndenge na voyager na futa boye. Na comprendre que bato bayebi eloko bazo futa te. Na koti na contrôle. Okuti moto afuta kaneti taxe à l'état neti azo futa contribution ya syndicat. Onga na futa ka 10 000 boye. Na lakisi ye papa. Taxe oyo ezali 2% du prix de revient industriel. Prix de revient industriel est 5 promoteur contribuable bazo le loko wana. Chef nangai Alphonse Badoubaleka o azana Bukavu.
ndeko lezer ngai batika ko côté ngai pa mota province na ngate ezali kaka ndi Alphonse za mota Kisangani yende akota ngai excellent ba très bon nyonso chimwanga za mota lwalaba donc balingi basalir ancien comité to yebi bakonzi tu bayebi bazomi emoke na ye oli asala musala lelo banomaki DGI DGRAD bato wana bakuti ba mwa irrégularité Jean Calvin baka na FPI non na lina la okay bonga na biso esele ki zelana na to na yo mamuki pona nini on préféré ko kende mbango na justice que même pas ko kutana na ministre de tutelle ministre na bino ya industrie ministre na biso bafundi ye na décision et rétrogradé ba grade mais c'est quitté bazali na loi mi appuyer na ministre nde a ordonné ye na zana décision wana na ilunga leo mais c'est ilunga yende a autorisé ye ndeni na okende isu c'est pas ilunga na komeli ye mukano balobi ke na kende commission na pesiye copie na zana accusé de réception na komi na zali victime na dénoncer atikala ko yanola te mais na mukando yo ye a komi non pesa ba preuve que ozo connaître injustice atindi na dirkab na ye a komi il faut que bongisa ba sanction pour na ye vous comprenez ici ka ndenge tout ça ezali soni nde nazo bake na kende na justice justice c'est la Kisangai d'abord na landi justice na makambo ya FPIT na landi justice pour na ndeko Kitebi ndenge nini azoko selanga makambo na niveau ya commission de discipline ndenge mususu PV ezali nde jugement na biso nde tribunal na biso mais ye azoya kokosela ngai ke na empêcher commission pour ba auditionner ngai ala Kisanga PV wana oye basaleli ye parallèle to landela ba oye basali nani pamba te eza notion na ye justice ememaye balaxé que kozala mandataire ozali au-dessus de la loi te. D'accord. Tozana Souka Jean Calvin pona nini kaka yo. Est-ce que ça parce que yo zalaki plus proche ya Mbengele oyo tango tozo sa la lecture en tant que bato tozali banda tozo mona peut-être comme un règlement de compte contre ba membre moko ya même famille politique ya Joseph Kabila ou bien ils ont un problème sur pona nini ka Jean Calvin pona Jean Calvin te parce que liboso na ngai ba mosusu bakei na ba condition d'arbitraire boye ba bengani pe ba bengani bango condition toujours ezali ozali soko ozali na ba relation malamu na Mbengele na FPI ozali bête noire ezali bête noire ya ngo Mbengele asala Kitebi nini parce que je n'ai jamais compris à l'accession à Kitebi kuna bon j'ai eu un avocat que j'avais rencontré tokutana kana ina Bruxelles makambo loba oya ko vérifier te mais awa toki makambo Kitebi to meki ko sala démarche kuna ya que to ba vérité bazoko kaka nko ya mabiso te ndeko lezer na ko l'accès que likambo na ba yaye to yebite balobi FP azalina mobeko ya que soki ou assumer fonction à chef d'agence contrôle de gestion faut passer ce grade ya fondé de pouvoir ezalina mama Pelenge contrôleur de gestion na Congo central na Matadi azalaki chef d'agence na Beni pendant 3 ans lelo azali contrôleur de gestion en fonction ba violer na disposition wana po bazongisa ye na chef de service to vérifier pour azali de kwa Mbengele tozo kotuna Mbengele asala nini moi je comprends balingi il faut kolia mbongo na kimia il faut to diaboliser comité oyo esali makambo ebele pour que parce que l'FPI n'aura pas un manager comme Mbengele. Ça tout le monde le sait et s'il y a quelqu'un qui me contredit ayawa ngai na stangi na Lubumbashi na 2003 batindi ngai na stage na FPI ndeko lesa na boya kiti na négocier il faut na kende parquet na que nous ça na parquet lo kwa salité boy na que nous ça stage kuna mais lelo ale na katanga FPI po batu nyonso balingi basa stage kuna kende na Goma tala awa biloko ba réalisation nyonso wana ça fait que il faut qu'on salir l'image
soki osali l'image nde na yebisi yo baza na problème les bazo welela na kitebi. Est-ce qu'il y a un problème personnel? Est-ce qu'il y a un problème, il y a course au pouvoir? Parce que Mikolo Ezaka, ngai na lignina bima dauphin, oh ngai ngande dauphin. Bazo wele la poste moko, toba wele la moisi, ou bien qu'est-ce qui fait que les lois et mon analoko là? De quoi les airs, oyeba beloko moko, na oyeb sataba konziba yeba. Soko zana moninga motaza boite, azana défaut moko bo azaka complexé. Soki motayebi ke na kosala biloko oyo ya salite fo nazwa stratégie moko boy na salir ye po naza na problème nano oyo ya bagrade motabeti ba excellent ba très bien côté par les mêmes directeurs hein ba directeur oyo bazokosela ke bango nde bake ozwa décision ko violer loi ko violer convention mais lelo nazo na pesi au domaine na ke na Katanga basenga ki mbengele bazo yebise garçon soka ke Katanga te eza bâtiment sika il faut tozala na montnet ye na kolezi na salata ina nete na ye na Katanga na matisi ba entreprise na opese yo témoignage ba entreprise net Saro hyper Saro savonnerie na ye nga na matisa ke ti ba 15 millions j'ai des copies de déclaration mais lelo nazali na DCP nazotanga ba rapport Saro a fait à 3 millions. Depuis qu'on a bimi Katanga. Femco abandon fout à déjà 3 millions, 4 millions. Lelo, Femco a fout à 1 million. Nani, le cas par exemple de Vitamous. Vitamous, wana, abandon fout à 8 millions, 10 millions. 2015-2016. Lelo a fout à 3 millions. Pourquoi? Parce que il n'y a pas quelqu'un compétent pouvant maîtriser les contribuables. Il n'y a personne. Un ami m'a fait rire, Calvin Oza irremplaçable. Les lots pour me remplacer, il faut recourir au cabinet extérieur. Chaque mois, 60 millions de francs et bandozan kokota wate. Ezo kende na kesa l'État ou bien ezo kende na ba poche. Papa, nazana mukanda we ba komeli po ba pesa prime nanga 17 millions. Pour elle ba pénalité, pénalité zambongo ezali ko échapper déjà na entreprise. Na kotisi 301 millions. Ba calculer na za mukanda au directeur ya gouvernement Lutumba komi pour ba pesa nga 17 millions nanga eza gelé. Ndeko ezali gelé. Lelo, ba mususu. Un directeur m'a dit que tu soulevais en na réunion. Bozong sa petit au Katanga, mbongo ekota mais ndenga za na ba contact na mbengele. On ne peut pas. Donc FPE kokufa parce qu'on veut régler les comptes aux gens. Tala lelo. Merci. La condition toujours vivre na tozanango. Otali caméra biso tozata na poste mon côté na Congo, tozaka boye. Tozaka ka o jibe mpiana loba mutu pamba. Otali caméra opesi message na bakonjo bakolanda ye biso tozana grate tozana ni la police ni justice ango boke ko funda te ni excellence te otali caméra ndeko bakonzi kaka batala parce que bandaka boye ba entreprise nyons tozo lela où on déplore aujourd'hui la devenir canard boité et banda boye c'est à cause de mauvais gestionnaires na ye pona dénoncer mes gestions te mais na ye pona likamona ngayo na saisir justice batika justice c'est ça la musala nango ba memaye ala kisanga ba preuve rapport o ngai na boya po je venais des fois na ko ya boye na fandi un jour na ko écoute na dina ke hôpital obindenge ya makambo commission na zobela na moni DRH na ko kende hôpital o mona président na moni président muto non tozana na problème ya DG tulingi na ntoyebe biso pe lo to kwantande okende na yo to obenga yo na ke hôpital el ba bengi ngai le vende na zongi noki na fandi okende mendenge ni kokosela nga makambo soit décision loba ngai DG ya FPI na bengani yo même sans motif wana tozana pays ba ko couvrir yo et ça pays na ezana ba ko nango ça dépend de quelqu'un selon son époque moment na yo zana ba contact na yo ozana mbongo ozana pouvoir mais koko selanga yi makam koko sena oh non na commission akenda kite ozoko sanini ezali soni de na lobi ba konzi batika justice c'est ça la musala nango mais c'est kite bien la kisangai ndenge na empêcha que justice po na boba auditionner ngai
nde dossier naza nango. Le reste ya makambo ya bagrade ba violer, ba humilier des pays, ba humilier des parlements, parce que la loi, le code du travail a été adopté au Parlement, c'est parti au Sénat, on a adopté, c'est parti, le chef de l'État public. Bon, je suis juriste, je connais la force qu'a une ordonnance loi, et quand on le viole en plein jour, ça fait mal. Il y a la Constitution. Na yebite ezo sala soni o to bando justifier ezalaki atelier ya ba directeur et violer ba loi ya mboka. Na yebite merci Jean Calvin. Merci aussi Bandeko Balandi na lobby makambo ya mboka na biso zaka ndengwa. Merci le service de l'État ko banda ko fonctionner à modèle wana dès que batie mutu aye comme dans un cabinet ministériel akoyana etuluku ya batunaye parce que oeza entreprise publique ya l'État mutu aye amemi batunaye oyo akoya abengani ba o wana azwi aye atondisi finalement tozo comprendre te soki ba numéro matricule angwe ko sungana nini. Ça va servir à quoi tout ça? Lelo hier c'était Mbengeli. Mbengeli accueilli chasse na bato Mbengeli. Lelo bato kitebi ba ko sepela. Mais mukolope kitebi akokende oyo akoya simape chasse à bato nini. Finalement on ira de problème en problème, des fois on va mettre les gens non expérimentés parce que mutu na mutu, il vient apprendre na kacha musala. Ba bazwa ki mon expérience, je ne dis pas ici pour couvrir une personne, c'est son point de vue. Ce qu'il a dit, ceux qui sont des cloches moussous causales. Alors, Batou Bakoya plateau yangoyo, avant même que Jean Calvin ait tant que nous ezali, je me suis rappelé dans des communs qu'on a coupé na Kanaye, na Bruxelles, na aéroport, à avocat, à zo kanga place à Zali. Alors bana ngandenge ni ngai na borda question na tango kombo na Mbengela chaka ye na archive juriste de son état, à zo kaka poussière ya mikanda, ainsi de suite. Les lobes zongi c'est pas quitter bien ebani na quitter vite parce qu'il y a mon méritocratie nae ndenge na kokati ko vérifier te na KFPI est-ce que beaucoup de ça kingai pour la colocation des cloches ngana za journaliste ta ya koluka ba $100 ya ke na yako telema pour na lo batala na ko publier oyo ce que presinga mongo te wane zangate. C'est juste savoir qu'est-ce qui se passe na FPI. C'est un peu compliqué ba ke na justice. Bon, ngai des fois nazo que la moi mobile yo mao parce que je connais comment notre justice fonctionne. Elle moko fonctionne à na téléphone. Yango tambwe mwamba lobaye moko le mouton noir dans la magistrature. Muto asili sana droite, azali censé en droite, mais azala qui aide maçon kaka quelque part, ba commission comme magistrat. Chunga pale utakuwa magistrat. Et je me suis même posé la question de savoir les décisions prises par ces gens. Oh, parce que basala droite ba yebi ko sambisa te ya zalaki ko simbela maître o azalaki ko tonga pesanga potopoto apesi potopoto lokola kenda ko bina jalelo ale okomi magistrat abeti pe marteau condamné avec arrestation immédiate batouana batonda que deviendront bakte na bango lelo Jean Calvin ezala ba Jean Calvin ezala ba kité ezala banani ba ngoni onso ba perdre ceux qui peut perdre ceux qui ni parti na bango wana bazakuna ngana zakuna te. Mais là qu'on a kotuna avec la justice qui travaille en fonction ya ba poids politique, avec une justice qui travaille en fonction ya poids ya poche ndenge vimba, avec une justice qui fonctionne en fonction ya statut ya mutu, comment ça va se passer? Ezaka pour des filles les nini petit wana cloué. Espérons que peut-être atelier au baloba basala o ya koloba ke batala quand même justice ndenge ni ko tambo ce qui ko pesa quand même ba fouina. On va voir ce qui va se passer. Mais mutuna na komituna kitebi awele lakanini na Mbengeli Mbengela awele lakanini na kitebi Mbengela ngwa yoka na kalisute ce qui akenda poto e ce qui azaka kana kisasa e soki azawa pito ebite nini yango kitebi azobanga. Est-ce que azobanga ke Mbengele bakozo ngisa un jour ou bien bakotia ye na ministère moko boya komi soki nani? Qu'est-ce qui se passe? Bango nyos bato a famille politique moko ezaka musala soki bozana ya bino son de cloche, le plateau est ouvert
tokangi te boloba ke yaya wana alekaki akosi awa akosi awa akosi awa bato bakolanda botikala branché sinon opération kanga moi merci.